Bandeko balandi ya émission mbongwana bote mingi na bino pe boye malamu na émission na bino oblanda kana boke binyoso lelo tozongi lisusu na deuxième numéro ya dossier auto bandaki bandeko balandi soki bokanisi bien na mikolo eleki tolobelaki mingi vraiment parcours ya mwana mboka Kapenzi Eli Kanimbu de lutte lolenge nini abundaki penza na mapinga ya bamboka ya bapaya pona kopesa bango kimia na plateau tozali bongo na mwana mboka Ferdinand Osiamba oyo azali bongo président ya DRDN pe membre ya OTAP pe ya Haut Conseil national de la transition elongo na yende tokosola matali parcours ya mwana mboka Kapenzi Eli Kanimbu de lutte mbote na yo président. Mbote mingi madame. Tozongi lisusu pona kolubela bande ko balanti pamba te ba mingi batikalaki na posa émission ekatanaki ba mitunaki simana ya koleka na makambo nyonso wana banungu ba guerre ba 80 jours ba guerre mikolo oyo elekaki na ekolo Congo démocratique bozongi na bango na Angola petela biso esika tosukaki lolenge nini Kapenzi akobaki na kosunga mboka Angola na bitumba pona kolonga penza bazwa indépendance na bango. Oui, merci mingi madame. Oyo ezali bongo émission tobengi na yebi général Kapenzi Eli Kanimbu ya solo ya azali mwana mboka Congo oyo asali mingi pona bamboka mususu pe asali mingi pona mboka Congo. Kasi pona ko continuer bongo émission na biso na lingi na loba na ba téléspectateurs été la fois passée tolobaki général Kapenzi Eli Kanimbu azalaki lokola vice-président ya Angola. Kasi ye azalaki bongo vice-président Angola te, azalaki commandant suprême des forces armées angolaises. Ce qui fait que na Angola, bazalaki na deux commandants suprêmes des forces armées. Namboka moko deux commandants Namboka suprêmes. moko deux commandants suprêmes des forces armées. Banda ko sala malolenge nini ba moi ko benda na ezalaki te. Non, mais ezali vraiment mwana mboka mosusu azalaki étranger. Bon, ezali fonction président République Angola apesaki. Ezalaki te ke ya s'autoproclamaki, mais président ya République Angola mwana mboka José Eduardo dos Santos atiaki bongo commandant suprême des forces armées angolaises. Yemoko José Eduardo dos Santos pe commandant suprême des forces armées angolaises. Mais la différence est que président Abundakate yeza titre honorifique, tandis que général azalaki moto ya terrain, soki bitumbe ye muta okende ko bunda. Donc voilà un peu moins éclaircissement moké na linga kina pesa. Alors tosukaki na date ya le 3 mars 1990, général Kapenzi Eli Kanimbu bakutanaki na maréchal Mobutu na mboka Belgique sous l'égide du secrétaire général ya ONU Xavier Pérez de Cuellar. Alors secrétaire général ONU atunaki général soki alingi nini na bitumba nyonso oyo yazo salaka. Pe général Kapenzi Eli Kanimbu azongisaki na secrétaire général ONU que ya lingi bobele démocratie pe ekota na Zaïre de l'époque. Maréchal Mobutu pe andimaki yokanaki bongo pe maréchal azongaki na Zaïre 1 mois et demi plus tard, soit le 24 avril 1990, maréchal Mobutu asali discours yansele oyo alobaki comprenez mon émotion, oui, azolela, voilà, oui, alobi je prends congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef. Nde démocratie et bandaki, l'ère démocratie et bandaki wana ba parti politique et botami et belé tout ça. Te communauté internationale babi non, batoyo ba witi na dictature. Il faut topé sa bango occasion ba landanon mabe o ezalaki na dictature po batika yango définitivement. Nde ba conférence nationale et bandi. Conférence nationale et bandi na Benin. Tolandi yango na ba télévision ndenge ezolekana te na suka président Mathieu Kérékou akwei batie
président mosusu nazoyeba susu kombo te démocratie ekoti na Benin toye na Congo Brazzaville conférence nationale souveraine ebandi tolandi yango ndenge monseigneur azalaki président kuna amemaki masolo ntina suka président Sassou Akwei baye kotia président oyo Pascal Lissouba ekomi na Zaïre Maréchal Mobutu alobi ye alingi conférence nationale souveraine te alingi conférence constitutionnelle et bendi débat entre opposition oyo union sacrée abandaki komema pe majorité présidentielle ya Maréchal Mobutu ba constitutionnaliste s'affronter na débat wana na kan Maréchal Mobutu tozalaki na professeur Vundwawe na kan ya union sacrée tozalaki na professeur Liao kasi na suka nango union sacrée de l'opposition balongaki Maréchal a signé ordonnance pour la conférence nationale souveraine. Conférence ebandaki na palais du peuple, batu bawiti à travers toute la République, baye conférence, basali conférence wana te. Ebandaki na 1991 naza na date, tango ekomi na audition ya commission des assassinats et des biens mal acquis, Maréchal Aibisi Premier ministre Ngunza Karlibond abi suspendre les travaux à la conférence nationale souveraine. Premier ministre Ngunza Karlibond a kangi conférence nationale souveraine pe misala etelemi. Ba conférencier ba fandi na bandako eloko moko ezosalema sosote. Comme le 16 février 1992 mwana mboka Ferdinand tona kozongisela maloba nyonso wana esalemaki kouta na processus ya démocratisation oyo ezalaki déclenché na mwana mboka Kapenzi Eli Kanimbu de bien sûr nyonso wana ewiti na processus oyo général Kapenzi Eli Kanimbu a déclenchaki na ba guerre elekaki na Angola ba guerre ya 80 jours rencontre na yena Mobutu nde déclenchaki processus wana yonso po communauté internationale bakomaki na bobangi babi général ya makasi boye soki totiki ye na mokili aya obundisa na mindele na poto parce que asi abeti bango et soki tosali attention te akwa banda ko attaquer pays moko na moko. C'est ainsi que processus ya démocratisation na rencontre na yena Maréchal Mobutu et Simbaki, il fallait démocratiser l'Afrique, il fallait démocratiser les Zaïre. Donc, et Koma Kiwana conférence, et Kangami, le 16 février 1992, bah, chrétien, bah, lobby, non, conférence, il faut ici là, bah, sali marche, monnaie, ezalaki na Kinshasa, toyebi conséquence nango, DSP, division spéciale présidentielle, ya Maréchal Mobutu, et Betaki Masasi, pe batu bakufaki mingi, parmi, bah, chrétiens. Alors, Nabobangi wana, Maréchal Mobutu a fungo la conférence, mais wana komaki kaka kopona Premier ministre oyo abimi na conférence, mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba, a salipe gouvernement na ye, mais 3 mois après, Mobutu alongoli ye, aye kotia moto mosusu na kanisa ezalaki bongo Lunda Bululu, après tokomaki na cycle oyo, chaque 6 mois un gouvernement, chaque 6 mois un gouvernement. T'es en 1996. 1996, mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba a komeli général Kapenzi Eli Kanimbu Mukanda na mboka Angola. Mwana mboka Ferdinand toi na yoki okoloba tozonga mo mukisima na maimatali conférence nationale souveraine obeti sete na koloba ete ekomaki likambo ya kopona mais awa tomonaki na mikoleleki na joli site bofongola ki susu c'est que ba travaux wana o ya conférence nationale souveraine makambo esilaka te babimisaki déjà premier ministre babimisi gouvernement makambo esilaka makambo o ezwamaki na kati wana ba résolution wana etosamaka te. Conférence nationale souveraine ezalaki inachevé toloba yango ezalaki inachevé efungwamaki na ordonnance ya président Mobutu il fallait ekangama na ordonnance ya président ya république mais ezalaki bongote esilaki te donc ezalaki inachevé. Alors tokomi na 1996 premier ministre ya conférence nationale souveraine akomeli général Kapenzi Eli Kanimbu na Angola alobi général yaka kobengana Mobutu
po tofongola lisusu travaux ya conférence nationale souveraine. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nani amemaki mukanda ya Etienne Tshisekedi Mulumba na Angola ezalaki bongo Jacques Matanda. Jacques Matanda babanda ko benga bango na groupe na bango les jeunes turcs de l'opposition. Et je me rappelle que na l'ère na 91 makambo ya mandefu kotika mandefu ebele ezalaki mingi te na Congo awa. To biso to ekomona ngo mikolo fali ba yena ba lukwana ba fere ba jeune ba landi. Mais en 1991 Matanda avait azalaki na mandefu ebele na Siambanga. Bato bazo se rappeler na conférence nationale souveraine en 1991 bazo mona Matanda très bien. Azu mokanda wana amemi na Angola akeko pesa Général Kapende. Général Kapende atangi mokanda ti esili atuni Jacques Matanda osala nini na Kinshasa. Jacques Matanda rabi na sala keloko te. Rabi zwa mbongo yo bourse d'études kende kotanga na États-Unis d'Amérique. À partir ya Angola Jacques Matanda atikalaki kozonga lisusu awa te pe banda mokolo ana ti lelo motawita atikala komona Jacques Matanda na Kinshasa azate. Akenda na États-Unis d'Amérique. J'ai un ami ane oelekaki awitaki États-Unis amonaki Jacques Matanda aza na États-Unis. Pe moto aza kotia tembe akokota même na Facebook aluka komba Jacques Matanda atuna ye aza na États-Unis akende ndenge nini akoyebisa ye à partir ya Angola Jacques Matanda est parti. Général Kapende azwaki jet privé na ye ayaki awa ayeko kutana na Maréchal Mobutu na Mongaliema. Basololi ayebisi Maréchal Mobutu tu dois démissionner. Maréchal Mobutu alobi je vais vous répondre dans une semaine. Dans une semaine Maréchal a commis mukanda na réponse et pas général a pesi yango Yezuki Tenge akende kotika. Yezuki Tenge, paix à son âme, c'est le haut représentant et président Antoine Félix Tshisekedi. C'était le haut représentant voilà. Pour paix à son âme. Paix à son âme, oui. Alors, Yezuki Tenge ake kotika mukanda, réponse à Maréchal et pas général. Pe Mobutu alobi nini, je ne démissionne pas. À partir de la réponse wana, général akende komona président Eduardo Santos, abi voilà Mobutu alobi ako démissionné te. Pourquoi akende komona José Eduardo Santos? Parce que le président angolais azalaki na problème yena Mobutu. Pona nini? Parce que équipement ba fourniture ya UNITA rébellion ya Angola et pendant que transité na RDC. Et pour votre information, Zaïre à l'époque. Zaïre à l'époque. Avion o ekweyaka na type K et bandako ke na Angola avion ezalaki très chargé. Ba armes, ba médicaments, biloko akolia, avion ezalaki tellement chargé que moye pumbwate ndi ekweyaki. Siko nyonso wana ezalaki kaka tango ye azalaki nanu na ba fonction na en Angola oui. Azoko ba kosala ba aller retour pona koluka nini démocratisation ya solo vraiment ekota na kati ya Congo démocratique. Exactement. Akende komona président José Eduardo Santos, président José Eduardo Santos comme azalaki na problème yena Mobutu alobi bon, nous allons chasser Mobutu du pouvoir. ABC Général Kapende ale kende kosala lingomba moko boye tozwa structure moko ya kosangana na ba pays mususu poto bengana Maréchal Mobutu. Wana nyonso ye azalaki nanu wana awa musée abandana nuteto. Non, wana tozana problème na musée te. Général Kapende li Kanimbu l'air président José Eduardo Santos a ebisi sala lingomba moko boye poto sala structure eko bengana Mobutu nde akendeki kosala bongo général akeko sala alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en cycle. AFDEL et Salemaki na Angola. Président ya AFDEL ezali Général Kapende li Kanimbu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Mosé Azalaki Mokonza AFDEL o Mosé ko benangwa c'est le conglomérat des aventuriers. Bon, un conglomérat d'aventuriers, mais c'était là l'erreur fatale ya Mosé. Ya yebaki AFDEL te. L'AFDEL c'était une association de 18 pays. AFDEL ezalaki na
États-Unis d'Amérique avec le président Bill Clinton, la Grande-Bretagne avec le premier ministre Tony Blair, la France avec le président Jacques Chirac, l'Allemagne avec son chancelier, la Belgique avec son premier ministre, la Hollande avec son premier ministre, l'Israël avec le premier ministre Netanyahu, l'Afrique du Sud avec le président Thabo Mbeki, Namibie avec son président, le Botswana avec son président, l'Angola avec son président, le Rwanda avec son président, l'Ouganda avec son président, la Tanzanie avec son président, et puis le Burundi avec son président. Est-ce que on a un conglomérat d'aventuriers et là que ça chapeauté par les États-Unis yemoko, il y a un président de la République au un conglomérat d'aventuriers. C'était une erreur vraiment terrible de la part de Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Alors Afdel et Salemaki, président José Eduardo Santos aibisaki na général Kapenda akende ko contacter ba pays oyo eza na est ya Zaire mpona koassocie bango na mouvement wana mpo bango mpe na Mobutu babandaki koyokana te. Général Kapenda akendeki kuna akutani na président ya Uganda, ya Rwanda na Burundi, Tanzanie, bango nyonso baboyi kopesa basoda babi tokopesa kaka baformateur bato bakoforme basoda me bakopesa basoda te. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la DSP. Vous savez que tous en 96, mais déjà en 94, DSP va kende kozwa depuis ya président Juvenal Abi Arimana na Rwanda bake bazui bembe Abi Arimana baye nango na Zaire. Et le Rwandais Kagame était là avec son armée na l'air na bakoka ko ça les côté. Donc tous ces gens là avaient peur de la DSP. Moi ba pesa ba soda ba ya ko bundisa Mobutu te sinote DSP ko beta bango. Par là, on a affirmé que côté on a vraiment Mobutu, c'était un vaillant héros. Ah oui, Mobutu azalaki makasi côté wana me ayako bebisa armée na ye pour na tribalisme. J'ai suivi une déclaration du fait Honoré Ngbanda abaki vers la fin armée ya Mobutu comme qui tribal ba mode de passe comme ko pesa manaki ngwandi et c'est ça qui a fait que armée yako comme faible. Voilà. Donc général Kapenda qui na est a contacté le président de pays wana so ba boy ko pesa ba soda ba bito ko pesa ka ba formateur. C'est la raison pour laquelle ba lokotaki ba bana mike to bengaki ba kadogo. Mais lors d'une réunion avec le président tanzanien Mosé Julius Nyerere, ye ayebisaki ba président wana so abina yebi un ancien maquisard afanda kana ba montagne ya Ewabora, il a commencé à combattre Mobutu depuis très longtemps. Est-ce que Bokoki ko associé na mouvement yote? Des général Alobaki, il n'y a pas de problème, on peut l'associer. Président de Tanzanie, Julius Nyerere, atindaki hélicoptère naye, et que kozwa musée, côté azalaki na maki, aye na Dar es Salaam, babando solo là, et on connaît tous musée, na ndenge na alobaka français kitoko wana, tout ça. Paninga bamoni, oh, mais il parle bien français, tout ça, mais toi tu es porte-parole à mouvement na biso. Effectivement, bah nommé porte-parole à mouvement. Mosé devient le porte-parole, il y a Afdel. Et le général Kapenda. Le porte-parole, il y a Afdel, dont Ayebaki origine en Ote. Ayebaki que le président se trouvait en Angola. L'ère babandai ko sala guerre wana, Mosé azalaki ministre ya défense, ya général Kapenda Eli Kanimbu. Et le président ya Zaire babandai ko sala guerre, c'était le général Kapenda Eli Kanimbu. C'est lui qui devait remplacer Mobutu. Mais là, on va arriver. Bandi bitumba e bandi bon côté est kuna ba kadogo bandi koya na nino basala qui marche ya est vers l'ouest wana bazoya ba ville zo koya ka 5 ba bunda tout ça sans résistance ba soda Mobutu bazo trahir ti général Kapenda Nangola pe alongwe kuna azalaki na ville ba soda ne ba se cantonaki na ville moko ba bengi en Dundu ezana Angola, Kamako ezana Congo côté na biso. Bango ba traverser Dundu, ba traverser na Kamako. Kamako eza côté à Chikapa. Après Kamako ba yeko zwa Chikapa. Chikapa ekwe ba keko zwa Kananga ekwe, Mbujima ekwe, Mweneditu ekwe, ba zongi sima ba traverser rivière Luange, tina Kikwit, ba Tigre ba witaki Angola, ba se cantonner wana, ba sali recrutement ba jeune na Kikwit. Bakadogo ba witaki na est ba yeko kuta ba Tigre wana ale basangani ensemble marche vers Kinshasa. Mais il faut signaler une chose madame,
En 1996, en avril 1996, il y a eu une rencontre en Angola entre le président Mandela, le président José Eduardo Santos, le général Kapend et puis Mosé Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général Kapend Eli Kanimbu, étant commandant suprême des forces armées angolaises, avait du travail à faire en Angola. Akokaki kotika musala wana te po aya kokoma président na Zaïre. Président José Eduardo Santos amona que il faut asilisa nanu musala ezana Angola. Ce qui fait que le général Kapenda ndimaki kopesa poste na président na Mosé Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que Mosé Laurent Désiré Kabila a zouaki responsabilité à kokoma président à Zaïre. Wana ezalaki na 96 avant banda ba conquérir avant ba kota Kinshasa. Un mois avant ba kota Kinshasa, Mosé a eu responsabilité à kokoma président ya Zaïre. Ba cédé na général Kapend Eli Kanimbu. Nde na mai l'air ba longwe ki kwit ba zoya ba soda ba kokoma na kenge ba kokutana na barrière oyo maréchal Mobutu atiaki. Ba bitumbe bandi wana ti l'air ba tigre bazobunda bayoki ebeteli ya masasi ya kote ya DSP babite wana eza DSPT ezali bongo ba komando ya UNITA. Donc Mobutu asengaki renfort pa Savimbi atindela ye ba soda po baya ko contre ba tigre baza ko yana général Kapend. Ba bundaki wana toyebi qu'après 3 jours ba soda Mobutu ba décrochaki pe Afdel et Lekaki na Kenge. Le 16 mai 97, Afdel, Basoda Afdel, Bakomi na Mbankana. Wana ezalaki avant dialogue ya Utenika? Non, wana ezalaki juste après dialogue ya Utenika. C'est vrai, tu as abordé à nini étape wana te parce que télévision c'est le temps, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'était après le dialogue ya Utenika. Le 16 mai 97, Afdel Bakomaki Nambankana, le général Kapend Eli Kanimbu a téléphoné qui maréchal Mobutu pour lui dire que Tozo Kota na Kinshasa le 17 mai 97 à 6 heures du matin. Soki toye kokuta yo wana, sécurité na yo eza garantité. Et ce même 16 mai là, vers 16 heures, l'Erwana Télévision Ezaka Amoko RTNC, nous avons quelques chaînes privées. Tomonaki Maréchal Mobutu, na famille Nenyon, Sobakoti Namituka, direction aéroport Anjili, aéroport Anjili Bakoti avion, Gbadolite, Togo, Maroc. Puis le 17 mai, à 6 heures du matin, moi j'ai vu de mes propres yeux l'Afdel entrer à Kinshasa. Le premier véhicule, c'était le général Kapend lui-même, avec sa garde rapprochée. À Kotaki na mutuka camion moko ya munene, abando leka na ba camp militaire nyonso pona koyebisa, ba soda ba déposer ba arme et que bitumba ezate, ba yepona ko libérer mboka, peleri ya leki, to monaki ba kadogo ba komo kotana ba kesa munition na mitu, na ba botte na makolo, ba botte à caoutchouc, et le Congo a été ainsi libéré. Le Congo a été libéré, Tomonaki Makambo et les Kanaki par la suite, le gouvernement est Salemi, tout ça. Madame, il faut dire que le gouvernement Liboso a Mosé Laurent Désiré Kabila, le Front de Libération Nationale du Congo, le parti cher au général Kapend Eli Kanimbu, et Zouaki ba ministère et Belé, pour être bitumba wana ezalaki ya bango. Mais à part ça, associé qui peut ministre Moussousou oyo Mosé, bateau Mosé a 8 ans na bango na Est kuna, pena quelques partis politiques baki kokuta wa, bakota ki pena gouvernement wana. Mboka Ferdinand Toa, eza na bato mingi baebi histoire oyo te. Bato mingi batunaka général Kapend Kanimbu oyo azawa pi bato mingi bajujaka eza na basusu oyo kutu taxé de rebelle. Et belé pe baloba non eza na rébellion moko en gestation na joli site. Pourquoi depuis tout ce temps
azalaki inaperçu, invisible. Kaka lelo nde azwi décision ya kobimisa tope bolobela ye na polele na miso ya bato po biso toyebaka nayebi te encore jeune tomonaki ndenge bakadogo bazokota tomonaki bamama bazobima na bamapangu kopesa bango bamai biloko ya kolia mais à cette époque là kombo oyo biso en tant que bana tozokola toyebaka ezalaki kaka kombo ya mzee Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui était le libérateur. Mais dessous de cartes oyo bimisi, pourquoi depuis tout ce temps? Est-ce que eza yango wanande et komama na ba ndenge balobaka na lopoto na ba annales de l'histoire ou bien eza oyo bino bobomba bolinga kobimisa te? Madame, je vous dirais que oyo naza koyebisa yo ezali bongo histoire vraie. Pourquoi attendre tout ce temps pour nakobimisa yango lelo? Ça c'est sûrement une défaillance, il y a communication, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, parce que général Kapendeli Kanimbu balongwaki na Zaïre na 1966. En 1966, bake exil na Angola, pe toyeko koma siko na 2006 balobi bazozonga na Zaïre exil esili. 2006 1966 ça fait 40 ans. 40 ans d'exil oyo bandeko na biso ya FLNC basalaki na Angola. Et si vous voyez 40 ans, il y a un certain rapport avec la Bible. Les enfants d'Israël, ils ont fait combien de temps? L'ère Bawitaki Égypte, Bazozonga dans Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et nos amis du FLNC, ils ont passé 40 ans d'exil na Angola. Donc il y a une certaine corrélation na makambo etali Bible. Effectivement, installer démocratie awa général azongi na Angola kosilisa msala zala na ngokuna awa na to 2006 héros tozana héros vivant le vrai héros c'est le général Kapend. Oui. Na 2006 il y a ABC batunaye tozozonga na Congo. Mais tokende Congo ndenge nini tozana biloko na biso awa biloko ya ndako bibwele. Mais tozonga moke mwana mboka Ferdinand toi avant to pusana tozonga moke sima ya mzee Laurent Désiré Kabila kozwa bokonzi pendant tout ce temps o mzazalaki ko diriger akutani pe na mwa ba difficulté belé notamment o tomonaki Moutoaz Batiaka, chef d'état-major général, James Kabarebe, qui n'était pas un Congolais, Tomonaki Oya Salaki, ba Congolais to Soufraki, ba Kangi Inga, ba Simbi, Maya Komele Zalaki, Lisusu ya Petote, courant et Zalaki, Lisusu te na kati ya Kinshasa. Pendant que Makamboana non se salimaki, réaction ya mwana mboka Kapend Eli Kanyembo et Zalaki nini? Tena ba Makamboana non se général a kota kite, parce que Mosé a komaki un peu têtu. Mosé a komaki un peu têtu parce que l'air a commis na Bokonzi, général a ABC a fungo la conférence nationale souveraine. Mosé a lobi non, moi to fungo lango ezate parce que ba moubutiste to bengana ki bazana na ba moyen belé, ceux qui to fungo li conférence nationale souveraine bakozonga avec force bakoboto la Bokonzi. Après quelque temps, Mosé a koufi, Joseph a eu pouvoir. Lecture ya liwa ya mzee. Azwaki yango na Angola donc lecture ni yango asalaki par rapport ya makambo wana nyonso oyo surprenaki mokili mobimba. Tango afandi na Angola yoki mzee akufi azalaki assassiné. Et ndenge balobaka amonaki yango ndenge nini? Bon, il faut dire que le général Kapend avec Mosé Laurent Désiré Kabila c'était des cousins. Ba maman na bango mi balé maman Mosé azalaki Karunge. Hein, comment oui c'est ça donc elle était une Lunda. Maman et général Kapend Eli Kanimbu azapé Lunda et les deux mamans étaient des cousines. Donc Mosé na général Kapend c'était des cousins. Ils se connaissaient très bien. Ce qui fait que bien que général Kapend atikala en Angola abandaki kolanda de près makambo ezolekana awa na Kinshasa mais na makambo ya guerre wana ye akota quitté sûrement pour des raisons qui lui sont propres. Alors, je disais que en 2006, général Alobi azozonga na Congo,
na batu na ye batu baleli me tokozonga ndenge nini toza na biloko ebele biloko ya ndako bibwele abi motu nyonso akokende na biloko ne aza nango posa na Congo. Général abengi Joseph Kabila awa apesa mbongo po balue ba avion batu bazonga. Joseph alobi mbongo ezate. Général ye moko ayaki na Kinshasa amati avion ti Bruxelles, le même jour Bruxelles New York, akomi na New York akeko mona ba camarade ne ya ONU ba bengi directeur général à Fonds monétaire international aye ba sololi na ye andimi ko financer transport ya batu ya FLNC kozonga na Congo. Ba bimisaki mbongo ebele ba pesi yango Angola alue ba avion pe ba bando sala transport ya batu. Motu na biloko no nyonso biloko ya ndako bibwele matela tout ça. Batu ya Kinshasa baye, batu ya Kisangani bake, batu ya Goma bake, batu ya Lubumbashi, batu ya Kamina, batu ya Kolwezi. Donc, tout le monde est rentré là où il pouvait partir. Le général Yemoko Ayekoya, mais l'air a commis awa malheureusement, bakangi ye na ba service à sécurité, abi non, azana ba intention mabe. Intention mabe ni ba boaki ye na Kin Mazière. Kin Mazière, c'est exactement place GG Mart ezalelo, bana mingi ba ebite, asala ki wana ba mikolo ebele, l'air alingi abima ayebisi bakonzi ya Kin Mazière, kenazo bima. Bango ba komprenaki te mokolo moko boye na mois ya mars, Général Kapenda bimaki, akeko fanda na Monique et pas Monsieur Swing, wana na Iveco na Kingabwa. L'air akomi na Iveco kuna abengi Joseph Kabila bina bimi, déjà na Kin Mazière. Oh, Général obimi abina bimi. Obimi ndeni abina bimi kande nazo ebisa yo. Et abimi wana akeko fanda kuna quelques mois après ayeko zonge pana yepe banda abimaki na Kin Mazière wana Kin Mazière échangea et comme un supermarché. Bato mingi bazoye ba histoire te mais c'est ça la vérité. Alors afandi na ye na joli site ba pesi bato ba witaki Angola, ba tigre ba witaki Angola na ba famille na bango. L'état epesi bango mabele na joli site. Joli site eza na nzela ba Congo pembe na cimetière ya Mbetsenge. Na commune ya Mongafula. Mbetseke c'est ça, Mbetseke. Alors ba fandi kuna mais na 2013 général alingaki asala mwa déplacement moko akende Angola, azwi visa na ye biloko nyonso, ba ekokanga ye lisusu alingaki ma. Nakima nakende, je vais dans une fête de mariage en Angola, babi jamais. Olingyo kima bakangi et cette fois-là baketika na ndolo. Bon na ndolo kuna salaki presque 3 ans. Abongisika à prison ndolo. Na ba condition malamu wa ba condition malamu atie ba prisonnier militaire mo abar na kati kuna bralima zokende tika masanga. Alors batu ya joli site bazo ko tika biloko tous les jours. So biloko eza ebele azo pesa na ba soda mususu balia donc ba condition ekomaki kitoko mingi kuna na prison ndolo tiler alingi abima gouvernement yeko pesa ye mukanda ya kofungola lisusu conférence nationale souveraine abimi azongi na joli site akeko mona mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba abi mukanda yangoyo conférence nationale souveraine oyo lobaki tozo fungolango yaka po o récupérer poste na yo ya premier ministre Etienne Tshisekedi alobi non na komi déjà mukolo na koki ko sala sous ko exercer ba fonction na lisusu te bo fungola ka conférence nationale souveraine ba décision yonso bagozwa ngape na kondima yango général alobi OK donc apesa ki point de vue na yeye pe apuyaki bango apuyaki réouverture pe finissage à travaux à conférence nationale akeko mona cardinal Mosengo pe à son âme cardinal Mosengo alobi en 1990, l'air nazalaki président de la conférence nationale souveraine, j'avais 99 paroisses à Kisangani. Mais l'air n'a commis cardinal, n'a commis 900 paroisses. Et chaque 2 semaines, je dois me rendre au Vatican pour rencontrer le pape. Donc, moi, je peux diriger les sous-sous travaux et zate. Bossala, nga danza de cœur avec vous. Et c'est ainsi que le général Kapin Deli Kanimou a tindaki ba invitation na ba chef à confession religieuse nyonso, société civile, ba chef coutumier, ba nyonso bazwaki invitation pour na travaux ya réouverture ya conférence nationale souveraine na palais du peuple.
Et comme il a palais du peuple, à quel moment le président et le Parlement, donc président de l'Assemblée nationale, il y a Sénat, il y a 2017, juste avant le changement, à quel moment la salle était vide, les députés étaient en vacances, le président et l'Assemblée nationale, le Sénat, la salle les a libres. Mais les députés, les sénateurs, ils ont congé. Pourquoi la salle n'est pas libre? Oh non, la salle n'est pas libre. Il a compris que c'était un refus. Et pendant ce temps-là, directement, le général Kapent a bandit de construire une grande salle dans joli site. Entre-temps, ils ont dérangé à parler du peuple. Salle, oh non, ça les a libretés. Salle, oh, ça les a libretés. De l'autre côté, le travail évoluait. Mais à 2 jours de la rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale du Sénat diront non, maintenant vous pouvez venir commencer la conférence nationale souveraine dans le palais du peuple. Quelle était la stratégie? La conférence nationale souveraine est dans le palais du peuple. 2 jours après, rentrée parlementaire, on va dire non. Travaux. Voilà, les députés, zongi bo kata ba travaux, et c'était le sabotage. Or, ils avaient oublié qu'ils avaient affaire à un grand maquisard avec beaucoup d'expérience. L'herbe député bangba zonga kunape, salle et sili, et à ABC Bango, non, nous avons déjà trouvé une salle ailleurs, Toya Sousouawate, parce que Bissoto Lamba n'a pas connu, pour n'a pas conférencier, comment on va venir préparer au palais du peuple là-bas avec nos bois. C'est ainsi que la conférence nationale souveraine s'est ouverte à joli site. Namo Mokuse, en quelques mots, pour ton commis presque na souka, to bandiete, émission Oyo Kozwa Biso, batango mingi vraiment tozongela susu na numéro mususu pona ko silisa ko banda ba travaux ya conférence nationale kino to komi lelo ba résolution wana bazwaki ba statut oyo ba pesaki notamment statut VIP oyo ba pesaki na chef de l'état oyo ya kobima président honoraire ndenge nini ya kozala bongo garantie à cause de la inquiétude survie naie bana naie famille naie nyonso ezomaki tokokoma na bandi na prochain numéro na moi mokuse po to komi na suka to ebiete télévision ezali likambo ya ngonga bo salaki ndenge nini po eya kokoma kino conférence nationale esalemi est-ce que bandimaki yango na bopete malgré bayaki kopesa bino parler du peuple bo délocaliser yango ekoma na joli site bozalaki inquiété te po to ebi na motango wana ba service de sécurité bazalaki un peu partout. Oui, madame conférence nationale souveraine et salemaki lisusu na palais du peuple te po na refi à président de l'Assemblée nationale pe à Sénat ya l'Erwana. Et to localisaki yango na joli site kuna ba travaux elekaki malamu et batu mingi bayaki te ba kimaki po les gens racontaient n'importe quoi. Soy boké na joli site bako kangabino et bako salabino bo. Mais ce n'était pas le cas. Pour ngana zalaki na début à conférence tina suka na monaki place ba inquiéta mutu mokote ba kangi mutu mokote service à sécurité pe salaki eloko mokote. Donc c'est ça la vérité de l'histoire. Surtout aux pesa sango lelo et ça pour que ba historien ba professeur Isidore Ndaiwel tout ça bayo kabati yango na banale ya histoire ya mboka na biso eza makambo ya koyebisaka bana un peu plus tard parce que l'histoire c'est une science qui étudie le passé et on ne va pas raconter des mensonges à nos enfants alors que vérité ezali epai mosusu. To komi pratiquement na suka mot de la fin poto kabona na mokolo ya lelo. Oui, je pense que mboka na biso eza mboka oyo eza na histoire nango pe histoire moto okoki kobomba yango te. Histoire il faut ezala polele moto nyonso ayeba ke makambo ezalaki boye elekaki boye esukaki boye. C'est vrai que tobeti bongo histoire à mwana mboka Kapende Likanimbo, c'est lui le libérateur de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas deux libérateurs ici. Il y a un seul libérateur. Yezalaki te aza musika zopesa ordre non. Yemoko azalaki na bitumba, abandi na bitumba na Angola na Kamako, ti ayeko koma na Kinshasa wa Mobutu akimi. Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est vrai que nos amis du PPRD balia mbila na Soukali pendant 18 ans, croyant que c'est Mosé qui avait libéré ce pays.
alors que le pays a été libéré par le général Kapende Eli Kanimbu. À chacun ses mérites. So ina lobi yango po bandeko ya PPRD bakanisaka musée muta liberaki mboko. Or muta libera mboka général Kapende bango balia sukali ya pamba sans que bayeba le vrai libérateur. Merci beaucoup, merci mon amboka Ferdinand, toi bandeko to rappeler to yamba kibongo président ya DRDN pe membre ya OTAP et au conseil national ya transition na kombo ya Ferdinand toi elongo na ye to solola ki penza na bokebi na bozindo pe lokola pona koyeba nani oyo azali général Kapende Eli Kanimbu des luttes. Un grand merci à l'équipe technique, merci na Freddy Takidi, le caméraman réalisateur Maïka Mwaka Soulemboyo Patin Tsumbo. Un grand merci na bino nyonso o bolandi biso bipai nyonso bandeko balandi ya YouTube ya Canal Kin Télévision bandeko ya diaspora. Merci na bino. Numéro ezali affiché bobenga botinda ba message bandeko bolanda émission oyo en rediffusion mokolo ya mercredi na bangunga ya 11h30 tokutani na mikolo ezali koya botika la branché na Canal Kin Télévision Télé Vérité.